bana mboka esengeli bayeba te basaute mouton ezali nécessaire pour faciliter la circulation ya mituka na nzela. Likambo oyo ezalaki kotungisanga mingi toloba makambo mibale yaki koyeba misala ngo ekosuka mokolo nini et puis koyeba pe motungisi oyo ezala bakumbi mituka ezala bato bavandaka bapembeni ya bisika batravaux wana ezali misala ezali mpona kotala nde nini tokoki kokitisa quand même mitungisi wana yango nayaki kotala mpe namoni nasepeli namoni ke misala ezokende bien ezokende mpena malamu ekosila balobi mpona mingi kati na yango na avant Noël donc bakinois baozala na bakado ya Noël kitoko na basaute mouton wana. Ensuite mpona motungisi oyo baleki nzela ezala bakumbi mituka bazali komona tosali manso mpo te tokoka koluka basolution yango nakitaki na mokonzi ya la police mpo totala elongo ndenge nini tokosala mpona kotia baelema ya police awa bakoka réglementer circulation motungisi esila. Papa Lobaki, le